Et c'est reparti. Voici Bandeko Balandi filmé na biso. Tolobi Dangerous Twins. Tolobi lisusu Marie Lipasa ya Marthe. Voilà Bandeko sepela na filme kitoko bandi na bandimbola. Avec Didier Parfait, sans défaut, sans tâche ni correction. Marie na Marthe. Lisolo ya bamapasa. E bandi wapi Bandeko tozana mboka mokolo wana. Mboka kitoko. Mokolo malamu auto du jour. Voilà première saison. Lisolo nini e batami to découvrir malembe malembe. Na bandimbola toujours. Na kati ya God's Love International Venture Tope Glive. Voilà ba nyonso basepelaka na ba film oyo. Ba numéro eza affiché okobenga pona ba réaction nyonso. Sala biso remarque pe observation na yo. Wana toko yoka yo pona plaisir na yo. Voilà toujours na service ya ba nyonso balingaka ba film africain. Awa na lisolongo tomona mokolo moko ezalaka na tata moko. Mokolango ye wana papa na biso babenga Ikedi. Esika uti toyebi te. Na tango moko azongi na ndako. Lisolo bandilanda. Mwana moke, mwana kelasi akobima. Ah, obongami pona classe, na bongami papa. Bonjour papa. Bonjour, vous malamu? Et bon deni nous mosala na port. Conteneur ebimi lelo te. Kasi ba footinga pona mosala lobby. Wapi ndeko na yo? Azana kati, azobongama. Nakanisi ko tunalobaki ke lelo na kopesa bino mibale mbongo pona ba texte na ba livre na bino. Nazana mbongo awa na memele bino. Tata malamu. Yende tata na Marie. Oh, zwa oya yo somba ba texte na yo Bandinga bazo selanga papa na kei. Merci papa. Marthe. Marthe. Abengi nakati. Yo osasoni na kokala wana. Papa bonjour. Bonjour. Oh, siko le kamuni ngo benga Marthe boy benga nga Chelsea. Boni boyko, ça va pas la tête. Natona nano Poni ni collier ya chemise na etele mandengwana. Bongisa modega. Ah, pesa pe kasimbo na ngate papa. Si on a ça moi na ote, yanga opesite bongisa no col na yo ya chemise. Ikedi. Tika ko lukaka ba rezo ka opesa mo na mbongo te. Pesa pe mbongo, ye pa soma ba texte na ye. Opesa ki Marie. Est-ce que tu ne kesa le loko? Na senga ki tesa le loko te parce que alata ki malamu. Papa siko nazo bondela ote. Soko pesa ndonga mbongo te. Lemba na yo papa. Mama lobela mutu na yo. Pesa mbongo ko? Miyo kana ndio soloba, école secondaire mobimba mais français malonga na monoko ezate. Sika ko lobela balanga shwana ndako. Oki ngai. Soni peto soloba loba. Tellement mboluke milokeli yo moko. Ikedi. Pesa yembongo, osoloba petro. Esa tongo te? Ça va. Nako pesa yote kino okobongisa col na yo wana na tina chemise. Hey! Tela motoyo. Vraiment. Lisolo bana kelasi. Toke na biso na ndimtika royal lisusu. Bafona tata na ye babebani. Oyebika ndinga zalaka. Bosana tokozela ye. Oye nelo ko moka na okanisa. Nangana kelanda kuna bango. Na ke kuna pe papa na bango binga sanga pele hotel. Na respecta ka yete po asi respecta ka te. Sika ye alinga kutu te toke na ndako na bango. Moko zoleka. Yo, yaka wa mwana malamu, mwana ndaku. Ndeko na zawapi? Nebike ndeko na linga koya na lerte. Sikonga na komi gardien ya ndeko nanga, na bomba kaye, bozela ika ndebo mesana. Mukolo musu penza awa, na kokangu monoko na ndeko lobaka. Soki moko leki alobaka na respect. Sikoyo oyo pe bazozela sirma lipasa mosusu. Voilà total ndenge bazo tika sakwana na lobia na lingina yeba nini sana kati Ikedi kolukilanga ngambula mwana ote pardon nini ziyoko mama na lobi mwana biso papa tika sak na ngai tika sak na nga papa olukilanga ngambu papa tika langa sak olukilaka batu bangambu papa Maria bimiawa ofiyaki sak na ye kana lera Chelsea ozofuye sak na lobia c'est parce que bango mi balé bazandenge mokote oyebi malamu
na lingi na tala nini sana kata chaki papa tika sak na ngai yo tika sak na ngai oh olukilanga ngambo na komona contenu na kata saki tika sako yo okay yeah Teresa oh mama au revoir wana sikoyo Marthe Marie aleki liboso Marthe alandi na sima beba ndeko bizali kake keseni hey voilà te ya bana la kisa wezela tengo sana no moke yango père na biso na comprendre te na ko kesuta hein alukilanga bangambo tala na obia na lobela kioti tanki mama asasima na yo ko bangelo gote tala bango moko ba se respecter pa biso to respecter bango eza ndengo wana ti nengena pa na binoti nengena ya père na bilo nga sala rien tala kana zo banga ba na respecter nebe na ngate eloni balinga pona ngana ndako wana mala les boy to monika ndeko no kaka lekeo kaka yen tu balinga na ndako yenda za zoba lipasa na nga oyo atia nga méchant yuma yende balinga na baboti ta jour na kosukisa na mokili oyo aomona un jour ekobaluka nzoka Marthe ndembu mamabe Marie yende batiaka mopanzi mwana malamu ikedi tala changer ba manière nozo vivre boyete ozo traiter Chelsea mabe Chelsea ndani kombo nanga Marthe Chelsea te yoka asaka mwana yo permettre ye à vivre le kola mwana yo mais si mwana mo seko vivre vie nete ngeni Teresa tala eza nzambe mtoshishe yo ozoba obibelobi elobi que non instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas yango bibelobi pesiko tande ko soloba ozosala ke mwana ngai akoma inutile akoma teti parce que la nasa tata malamu ikedi sikoyo obali kote yanga bible tala kende vanda na yo nalobela ki oke mwana ngai aza mabete yonde mutu ozokomisa teti alors poli kasi nazo traiter lokola marite bandenge moko te ah oui bakokani pete bakoza mapasa kasi ba destin na bango keseni yeba yango permettre Chelsea aza na vina ya kimia kote mobulu te conseil na peso yangwani tika mwana ngata vivre ni nango boyiko tala yo bokola Marina yo ngana bokola Chelsea na ngai jamais na lobi jamais tala makambo zolo ba destiné oyebi ni na destiné banoy Teresa tika na kebisa Teresa un jour okomona makambo zolo ko sala yondo zotala makambo zo sala te yondo zotala te tikelanga mwana ngayo na kebiso sikoyo tikelanga Chelsea na ngayo tiens l'aise boni bweko ozopona bilongi mama nde motakotelaka Marthe abamba ekombo Chelsea papa nde aza moto wa Marie alingaka na bizeleli ya kitoko bande ko libote kabwani oyo nani Marthe na ba master na mibale isiko tena no na kanisa ki na lea récréation boye toza makamba osala ebele lelo na classe kanga mnoko na yo classe onke nango wapi si wapi tala ngapi na lembi na mamba otanga nakena nga siko nazo toke ko separata muketi yo problème nous a wapi ko yo soki orlanda biso te na groupe oyo ko biso tosanda ba idéologie na biso tala landa ba oya moins cher kuna ça va nalanda bino kasi omoni eza malamu tokindeka tobima na récréation lero te sikoyo olingi ni sikoyo bima mwana ndako awa tela tikela biso groupe na biso lisanga oyo tomesana ka boyi tela bamasa na biso torenia ka boyi tela sindi na ibisa yo azana kimia un jour sozo kanso za no avocat sala ngo tango kokoma avocat lelo te tiko sambisa batu tala oba dobiki sabato yo ba osaba criminel ba osala pe mabe na bango tala na minute yoko zela nanu ko wela te okoma avocat tanga droit lelo te tika biso ya to vivre bible lobi malamu les mauvais compagnons corrompent les bonnes mères baninga mabe influence ya mabe yango de bomaka bato my dear
yoka ma chère oyebi toza na calendrier ya août toza na compétition ya bana classe alors na annoncer que non yonde oponami po o représenter école mobimba na compétition wana ya dicté. Merci messieurs parce que boza na foi liko na ngai na promettre na kosala nyonso. Merci mwana ngai oza penza mwana mwasi oyo moto nyonso kolinga aza na ye na vie na sepeli. Merci une fois de plus. Ok. Thank you for accepting the merci lokolo ndimi offre na biso na kopesa yo lettre yo komema na papa na yo asigné. Ok. Moko ndima makana mayele kutu na école bazopona ye na ba compétition akende ko représenter école mobimba mais mosusu akati classe ye wana bimina ba master mosusu nazo benga ye mart bayaya bana mai ba master babenga ke Chelsea yende mikolo yo akoki kutu te kozala na ndako pamba po azo yindisa na ndenga mukete nzoka nde babimaki bango misatu bakena bango komela mwa kopo bakena mibali na bango kobeta mwa miziki koningisa loketo bandeko nzoka nde bake kotetuka. Namoni différence entre Marie na Marthe mbuma kopola ndaza aza bakoto oyo tala yango na ndeko mwasi ozotanga kelasi préparer avenir keba avenir na yo kobeba na influence baninga ya lelo na kati na bango. Marthe azali Marthe atiki matata koswana na baboti na ndako tata na mama bazoyoka na kutu te nzoka moko nda banda kotetuka mwana école secondaire mais ayebi déjà talu ya maraula ayebi déjà talu ya bofo ya melaka petite ya quartier ayebi déjà mabina mikolo yo na mabina wana ya télévision okozwa ye mbangu ayebi yango déjà bango na misatu bayokani mela mwa kopo bake koyindisa na couloir na mibali na bango. Voilà ndeko soko oyebi kopona kima baninga mabe elote bomaka yo oumelaka na baninga mabe yanga na yo poso beba influence yango ebebisaka vie ya motu. Pendant que baboti bayebi ke bakendaka classe bango bakenda kolangwa bakoto oyo Marthe yenda bebisi masolo alors que Marie ye kutu na école balobi yonde oponami mwana mayele bazopesa ye chance na ba compétition. Marie azongi na ndako. Bienvenue. Mama papa zali directeur apesi ngai mokanda na pesa ye alobi na ko représenter école na biso na compétition ya dicté talongwa wa lubunga wadi mwana mwasi ozoba ozobisanga pwani comme ça na betelo maboko yo mwana malamu nyonso ozosala boye parce que olingi yo ndi mama lipasa na yo abima mabe na papa penga mama na no na sima nasa mama mabe yangwana te mama nangete na peso kanda boy mama juste nangela sala utile pona yo na papa kanga muloko na yo oyebi nini kozala utile na vie na ndako yoko nakolakisa yo keno ozano vierge marité limbisenga mama oyebi na lingako mama kanga muloko na yo mama zwa ngambu na ye ya Marthe soka moni Marie a changé face papa pe azwa ngambu na ye andimaka nde Marie mais mosusu ake wapi nzoka mapasa bakeseni na bangambo oyo bato batetukaka Amanda eza nde nini ko masana yo ateti na master oli bakanga mababeta kati masana yo teti eza babuli na yeti zala tempo sikoyo masana yo ateka molende mwasa zaka ndengwana oyebi nde na ela bino ba masala ngai est-ce bakopange ebebaka te simbaka nalobia
Combien de jeunes na yena ba choix? Ta Amanda, na mitoko n'est pas bien, hein? Na lingi olo babweti, tala kakate, hein? Na bengi ba masa siko ba ye, mais ndire kaka ba banzela ngonde tikaka, hein? Sikoyo. Yebisana no combien na chao kasi masa sepela. Ah, vous comprendre sikoyo te otimbeli. Après ça 10 000, hein? Soit lingi ba masa na ngai 10 000. Prix na ngai yangwana, hein? Comme ça mukola lelo eza ya bino. Bande kona bangi masolo. Bana kelasi école secondaire. Mais babeta déjà masolo couloir ke pesanga autant olingi bilengi bimana ngai. Yepe Amanda abimina ba masana ye akomozo bambongo. Ke bana mbuma mabe. Na militso kono olingi vraiment. Polele ba pesa ka boye masana wa yepe ayele pele logoti. Babite be olingo ka tambla kana mbongo. Mbongo te bolingo te, mbongo bele bolingo bele, mbongo moke bolingo moke, webe angote. Voilà bandeko, fuyez les mauvais compagnons. Kima baninga mabe. Lobby, oko regrette yesa kenda, sabunga, yosimbi motu otikali yomoko. Wana tata na bango. Ikedi. Voilà toyebi famille oyo malamu. Aye. Moto azate. Teresa. Yelanga mai na mela o. Et voilà bandeko. Bana oyo sengeli kobokola. Mais moko. Eh papa bonjour. Moi nangai. Ozongi, nazongi papa. Ebongo mama na yo. Azana kati. Ah ok. Ebongo ndeko na yo. Na yebi na ngate o. Nazoka mo elo nizo kanga ye. Ah, namone pe na classe telelo. Quoi? Aye na classe telelo. Oui papa yete. Marie eh? Tala nzamba peso etungo na munoko wana. Webi kenosa uzoma be ndeko na yo moko lipasa. O oza kutuna susciter obatela ye, o protéger ye. Mama, mama eh. Sika, kola kilanga mabete. Papa yebisa yo. Don't mind her. Tala, kolanda ete. Ele kelima bei, eko koma lipambo lipa na yo. Après tout Bible lobi, tout malédiction sans cause et sans effet. Nzamba yebi malamu. Ozo sunga ka ndeko na yo, a vivre fait malamu. Zoba. Ozo batela tan ndeko na ote, vraiment. Bonjour papa, e yakawa. Where have you been? Yo zalaki wapi? Kalawana. Pe utu wapi? Na ngende klasiko. Yo lukuta. Soko fulika monoko na lobela nga lukuta okoyeba nga lelo. Okosambwa. Ah. Ebonga na kosi. O na ngende klasiko o papa o. Soko simi mwana nga mwasi. Komeka ko tute po bandi déjà. Apema uti classe. Boniko? Mart. I'm not your enemy. Naza enemi na yo te. I'm your sister. Naza lipasa na yo. Naza ndeko na yo. That is only trying Papa to azosala keno asunga yo za na vya malamu. You have to respect. Metela sikoyo. Respecte pe papa na biso. Mikona yo na mabeleza la molai. Tala lobela ye. Yoka ndenge ndeko na zoloba. Mart. Tala omoni sata na kotele ya wana. Oya alobika osala inutile na ndako. Nako bete fimba bimalelo. Mbano. Bandeko makambo ebanda nango kala. Soki kaka ya koti lopango makelele bandaka. Misusu batombo kaka. Naza fier na yo. Balobi keno ba oko représenter école mobimba na ba compétition dictée. Oui papa. Nzamba kopambola yo. Nzamba ko honorer yo. Nzamba ko pesa ngolo. Parce que oza sûr. Naza pe sûr que mbongo nazotia na classe na yo eza ya pamba te. Na ko signer lettre wana. Papa monye naza nesengo parce que esenga ki papa a signé. Ce que balwaki mama signé. Alingaka meka ko signé te. Kolanda ete. Okokende. Eloko mususu te ko pesa ngesengo. Koleka soki na tali komi avocat osali droit. Obi ezaka ref nanga. Oyebi papa na kokokisa ref ya vie na yo. Na kozala avocat. Moko parmi ba avocat. Bakana yo yesa ya ngai. Ma fille mwana na ngai. Wow. Oligolo banini? Bota peso kaka mbongo yo. Asimbi apamboli yote ayoki bilengi te. Mbande kotala ngambo masolo ba obeta. Mwana moke ayeli mama mbongo. Mama lobi mwana ngayo yebi.
yo penza na ndimaka tozolia mikie en tout cas yaona nalobaka ko Amanda masana yo ayebi kotimbisa batu soki yete bandeko bon siko nene ko komiso wana kasi te natika kaka bonso papa na biso azine mbongo tena musana port sikoyo to kende ti wapi kolanda kutu yete ye kutalingi tozo comportement na ye makanisi na ye mwana na ye alanda makanisi ya bato mboka tant que biso toza en vie biso tozo vivre na ndenga ba na ville oyo lingi yango kozwa olingo lata olingo lia okozwa yango oyo ange na ngai mama Zambe na nga bandeko tolo banani abebisi moninga mama encourager mwana ya 16 ans mwana ya 15 ans mwana 14 ans abimi ayeli mama mbongo mama sepeli mama leli yango kutu melobi mama zala près na ba conséquences poser me koya nango kaka tôt ou tard mama bonjour mwana ngai bonjour ndenge nini yo naza malamu naboyi nanga kolamusa yo ndenge ngona ka mama obilobi nazonga ki butu to na yebo yo solalaki deja nalinga pe ko déranger yo te siko ina tungu kolia nini ko mwana ngai mama ngande mutu na kotuna yo question wana ngande mutu na zozo charge na yo lobela nga okolia nini penga na kopesa mwana ngai na tangu nyoso tuna nga motuna oyo namona ka pasi posa kolela elo na lingi namona yo aussi sa classe meti lelo na kobanda wape pona zo bambongo wango nazo souhaiter nazo bambongo wango naza mba faire na ngai moko penza mama kobanga te biso to ko survivre na ebiso bongo ekosimba na ebike famille papa ndenge bazona bango biloko ngo nyonso bazwa ka ba réunir to tika ne loko te oye ya biso to ko vivre donc mwana tia zonga kana edeze mama yebike alali mwana nano ayete tongo balamuki mama pa lobi mwana sunga mwana lobi mama zela bandeko mokileza ko beba sikona tika mwana nga mokebo vraiment sana na classe bimana mibali ponga na lia mbongo zwa 20,000 naira oyo eza pona yo Amanda nyoso yangai ya yo mama bomba yango bon nakobakisa mwa ndambu napeso pe moyen osala bafaire eza moninga na nga mo mutapesaki ngai nzamba pambola yo mwana ngai mama lobi nzamba pambola apambola yo na kindumba uti kosala lelo bamama bakomi bacomplice ya bajenda ya bana na bango makambo yango yango oyo Marthe zwa sokolela nga peloko yo Marthe atali papa na sanga na tante o nozo sokola ka perpète na nga na kende classe te oloboso na tante o sokolelo ka papa na yo vraiment natuna nano lelo eza samedi nalobaki yo na ndeko na yo bokene na ndako ya papa dike bokene sokola ndako na ye nini papa nokenda nga te o bongo ye paza na bana te soki biso tokei kuna kosala misala nani akomba na ndako awo bonne question mwana ngai ikedi yongo mwana mwasi asali yo nini ko sikozo force ye ake kosokola ndako ya moto mosusu ikedi Teresa tala oza komisunga te ozosunga pe ata mwana mwasi ote na tunia likambo te un jour nakotala eloko kosala mwana mwasi epa koma eloko nini olinka bangambulero nyonso ofanda kimia te mwana ngai tala continue musana yo kolanda ye kutu te yo zaka ange na nga adorable koto epe mama complice na bizaleli ya Marthe papa tomboka te aloba te bandeko finalement mutasali mabe babomba kaka po yango ne ekomemela biso mbongo po mama liaka yango deja voilà mabota ekomi corrompi lokola moboti asombaka te elamba te mpo na mwana ye na telefone cher mama na papa bakangi monoko bonjour mama bonjour nasungo na nini mwana kombo na ngai Adim nazoluka Amanda yo nde Adim boye malamu Amanda
Amanda mama yaka uzana mopaya penza ya kilo ao aya tali bandeko bajenda bakomi koya na ndako mwana nga nzamba pambola yo likambote mama oza moninga malamu en tout cas ko bako sala moninga malamu ngako tunasanga na nzela na okende wenze Amanda batela mopaya na yo malamu bofa na malamu bandeko mama liaka deja ba 20,000 naira ayebeke bako bakisa ndambo pona commerce adim sikolo so sanini ao babengi yo boni boyko tala nalobia zana note yupo ba episode yeti na ndako mama salobi yamba mopaya malamu baboti lelo bazangi autorité bakoloba nini okasi siko lekinga mayele mbongo na ngai donc mbongo na ngai ozwi sikoyo oyebi bien que non mbongo ozwaki ngati oyebi nga mbongo zelende osa capacité soit ozongo singa mbongo na ngai soit na bomio awa malebe te zelena zela expliquer te hey bongo zo sala nga boyevoye na sa mwasiko za soba yoka ngai soki yo pesinga mbongo na nga wana te na yo na bamasa na yo tala okende na prison la police alati bino une semaine pardon bongo te vana kokote mamba police awa te za mamba nga na yo tobeta kati tosilana oza motu na ngai te yo biro tika wango mamba police siko nakomi masa na yo nakomi biro na yo tala oza mbongo te naza mbongo te oza mbongo te likambo te elingo loba nini keno yo na bamasa na yo bokopesa biso bilengi bon yo kanga te comprendre toke nengo na te tokopesa ka mbongo ça va nalobi ke bana bamane osolobela ngai soka Amanda yibaki mbongo mwana mobali oyo lokola pe bazokozongisa mbongo te bon bino bana basi boya kopesa biso bilengi na konta mbongo mokili eza kobeba parce que bakenda pe kolangwa bakota couloir na bango lisolo landa Marie est-ce que oyebi que non osakaka lezo bana yo tele batela ngai mama nazoka yo tela oza mutu malamu te oza mabe te mususu nazoko mituna ngam na bota yo to te mama oyebi makambo lobi suka laksi nini ngane mutu zotuna question muzoba wana Marie yo zotuna nga question Marie ngai mama na yo ozotuna ngai yo nasene mabete mama ezalaka boy you have been making your own twin sister okomisi lipasa na yo akoma mabe liboso tata yo bima mona malamu yo bima ange na kata ndako yo comme toleki malamu na bana nyonso Marie ko permettre ngata la kelo mabe na kola kelo mabe Marie ele kandelo te papa ye Marie likamni papa mama mutu azobeta ngai alobi keno nasali keno Marthe azala mabe na misu na yo c'est parce que aboya ki ko sokola loko oyo yo zwango sokola po comme ça papa linga yo andi momo na malamu pe abenga Marthe mona mabe Teresa nalingi oyo kanga malamu tala plus jamais otie maboko na yo obetela nga Marie oyoki mamla lobi jamais na mona yo osi Marthe mabe obeta ye kaka Marie asali pe mabe te bala moko boko beta ye ok likambo eza te oponi ye lokola mwana olingaka mingi tokotala ko totala eloko te nalobi okolakisa bato eloko te bango mibale bana na ngai nalingaka bango mibale problème eza keno Marthe aza inutile nako permettre yango te ma chère mwana ngai likambo te bon papa azwaka ngambo oyo pamba te po ye kuta sokolelaka papa bilamba mais mosusu asa tamboli nzela wana nazeli oyo masala ngai vraiment ndeni kako oyebi eza ndeni ko pesela ngati Adim aye na pale na biso jour wana oyebi kalinga baringa ndeti nakufa nzambe abikisi nga ko iyindi te alobi keno biso bana basi oyo topesa bango bilengi topesa banzoto mpo nini mnyongo eleke ebele bo makambo ekomi boye sikoyo akosenga mbongo na ye so topesi bango bilengi te Amanda tala makambo yango nasala ngo nanu te yebisa bango tala Marthe
Marthe tala yo kokola mokolo nini kasi tika bomwana ozokola pete na miniti oko tala mona kaka no bongo ozokemba ozokembisa bongo ozonga nsima te ozokela liboso me kaka ata mbala moko toza banyongo ebele okosepela okoyoka bie nsima obandi kolandela yango sikoyo noloba na bango ndenge niko oyo ekoma viole ça va tokende nini bon etali yo nga nalingi nasisa likambo yango ezalaka malembe esila nango ndenge wana zela ozoma teke esika boye eza suspe so milinge tala tikala nabenga milinga nanga na filme na nabendelo diamba na cote esprit nzambe na ngai tata na bango alekaki banzela wana tali boye Marthe osazuni nyao na ba cigarette na ba diamba yo papa kangi na ba preuve papa Amanda na kibisa kyo zala mosika mwana ngai kulanya kobebisa nga mwana ngate bonga na bebisi mwana yo yemoka yebi banzela na biso papa na bebi na ngate kamuloko na yo yenda mutaba na otala ga ndenge na bana filme asalaki ne logo te kamuloko na yo na kosukisa lelo okomomela diamba makaya bangi kepa pimbo tambola na ino papa na mena nga likaya te papa mbano vie na biso yebela mwana mwasi bamemake boye te vie lobi akotimba te nani akosi yo alokoti ye na nzela Marthe azongi na likolo lelo kokufa lelo zela kokufa zoba ya mwana mwasi oyo Marie wapi mama na yo nayebi te namoni ye nanu te papa likambo nini yango boye ko tala lipasa na yo tala likapasa no mambasali akomi komela diamba na kangie na nzela tala oyo diamba te Marthe vraiment on s'est décidé on est comme ça ma condition oyo pona nini côté ya yete yelanga fimbu mema fimbu wana olongo betenga mbata kamlo na yo papa tala yo bekaka koya nango yo Mario ezala kaboy Marthe abebisi tata tomboki mama sala intervention Marie aye na fimbu zwa mosekwa mwana mwasi bande kwa mosusa tata mutu Marie azaki kotanga na ye na buku na ye na maboko me mosusu na diamba voilà likambo ya éducation moninga na ngai olingisi ko ngana sasu nini naza na choix te soki mwana nga sungaka nga te tala soki esali ke bamibali wana bapesa mwana nga mbongo te ndele yo nasuki wapi oyebi ke nga mpe mobali na ngai azopermettre mwana ngai Chelsea azala libre na vie na ye te azokanga liberté ya mwana nazokamwa ezosonga motu yoka lisolo ndeko na ngai nga mpe nasepeli te ndenge na baage moke boye bana basi na biso na baage oyo deja babandi komitika na mibali me sho eza te tala famille ya mobali na ngai bazwi biloko nyonso nsima liwa ya mobali tokauki tosuki sho eza te talaka likolo pasi oyo tosala koboni tika nalobela yo différence eza nango te entre yo na ngai mobali na ngai azaka mutu moko boya étiquette ya pamba eloko ni asalaka na ndako nalobi mboka kolia kutu ntango mosusu nga nde mutu nalukaka mosala na ye akendaka zonga akable na baexplication soki nazalaki na posanga mpe na bima na mibali nazwaka mbongo ndesi na bandango kala me tika kaka lokola toboti bana ezala bongo mwana ngai nde abima na ye soki mbongo ye tomeli yango omoni lokola mwana yo aza moninga ya manda mwana ngai sava tosala ke bango bazala na baconnexion yebake bakozala na bacircuit oyo ekoyesu na bambongo tondima kaka oyebi amanda apesanga mbongo na bafere mwana nga asala nga nazala
ndeko nango moni likambo zate na bini na kosala bandeko na kamwe bana basi batekami baboti ba témoin ba mama ba complice oh alobi mwana mwasi okomi marchandise nga na tielaka motema mwana mwasi soki abimi mama zozela mbongo. Voilà pourquoi lelo na ba famille tata lobelaka mwana mwasi te bosombelaka ye ata coupe te ata soutien te ye moko aye kotuna chombo ya shee oyo tata koloba nini masa na ngai suka wana master masa oyebi ya makamno simbaki te oyebi ke ba projet na yo simbi te nazo yebela yo ke non toza na problème fallait kako céder fallait pesa fallait ko silana sikoyo ba nyongo komi ebele oyebi ya tonga na tchengi bino na circuit fallait bino ko céder kaka makambo pesila sikoyo na ministre ekoleli ngai ça va papa nanga utaki abucha yake lobi sikoyo eza pasi na bima papa oya osilika sikoyo utela kaka comprendre ngate mwana ndako yonde nani ozopesa ngatoli tala papa na Chelsea alingita bima omoni amonaki biso na cigarette tomela badiamba siko okeno sani liyo na cigarette tala nalinga kaka na bana otala kaka ndingo ko yebi adima yete alobi to pese bilengi nyongoleke bele malamu kutu to bunda soki viol a violé ba masa ezana nini nigo adim eloko ezate tout va bien sikoyo masoni ezali wako parce que bo se pla déjà oyebi lobby ya dimanche jamais esimba te ozoluka nini yango adim oluka nini sindi lobi nini oyoki nga malamu adim soki tozaki baleki no basi okosepela vraiment omona moto moko akosenga nga nzoto kaka boye mpo na niongo tokopesa nzoto na biso na yo te je vois na age na bino boye bozwi bambongo na biso bolafa do bino bayaya biso bayaya bino baleki bozwi biso pe bambongo lobi ekoyinda lobi soki bopesi biso bilengi te ozokangela biso siko ekomi nini tina ba niveau wana malembe ko tosolo na malembe tosolo na banani ngana kokende te na koyalanda bino te osa mokolo otobenga yaya respect pesa yo oye ozosenga biso bilengi nzoto boni bweko yo obangi te peti na ngai balar na ngai kende ka bolafa tika ye ekomi ya bitumba bandeko bafuta nyongo soki eza te babongola ngo nelengi bana basi balobi eza banko kobo abete ye botu na dikosi osali ni wana koti sindi makamno memi po eza bangambo te tala oluki makambo sindi ke ba leta kolanda biso leta zaka mosika ta akoya kosala enquête mais makambo nyongo na banzoto na bilengi ekomi bakuze blessure mwana mobali alali na nzela akufa te bandeko polobi balandala nani asali mbeba aza kolela Marthe azwi dernier de fimbu alie mosekwa Marthe Maria bengi aye kotala boye mai na miso Marthe Marthe likambo teketya motema tikolela ko naza sur kaka ke papa alingi nde oza na vi malamu Amanda za moninga mabe alors nalingi otika kosangana na ye tala Marie soki ofongolika monoko na lisusu folaka monoko na yo bengaka kombo na ngai nakoboma yo meka ngai Marthe problème eza wapi mama nini susu eza papa na Mario bomi bale bayokani sikoyo azwi fimbo apesi papa beta ngai mama koloba boye te non eza kaka papa beti epona akorige ye te mama akosi nameli na ngai yamba ngo te nameleka cigarette te bakoseli nga makambo mpe abeti yo abeti ngai akosi nani alobeli natuni olobao yo batuni yo kaninga papa na yo mpe babeta Chelsea na ngai yo yakao mama yepe tu na ye mama ayakoyeba
bayoka nina papa po ngana zo fimbo yo pesa fimbo sikoyo ekomi ya bafara Marie palie mosekwa bandeko finalement papa bimaka nenda kote posoka bimi Marie koyoka pasi alors que motosali mabe asalika mabe bana mibali balobi bakeko lingela basi boule moto na ngai bana basi oyo balingi balia biso match do bapeti baleki biso lar na minute oyo bayebaka isi babebisi tempo eza kobeba nakondima te vraiment alors ndenge nini na baage na bango babali deja koya kokosa mibali kolia biso bambongo kobeta biso bamatolo bapeti oyo bafo peti na ndenge nazokanisa yango kala naboma bango kakako nasepela bakufi babumbi nasepeli te mambasali ngai vraiment adi ngai ya kuza lokola ngai likambo te tala bamaster namoni naza na ida bien awa tala tosangana to récupérer bango to violer bango tina suka to sala bango sangana o comprendre masala ngolo bi malamu tala na minute yoko l'état ya sima mais biso déjà to sambusa bango boni boyko abaza ba petit biketi faut pas jouer leçon na bango bayaya ba master tala boza ko se soucier pe mingi tala ngana lobia tika na bomba kaka bakufa babunga na bia tala naso bango bakobika te bakokufa to boseni pe masolo yango mbaya ya balingi boule Marie aza sélectionné école poni akokende compétition ya bana mayele compétition ya dictée yango na pakanga mina moninga pona ba entraînement abandi ko sala exercice ya dictée ye wana bapesi ye mo zwa mo oyo epele le mo contradiction epele le mo abandi kobeta yango voilà to moni bana oyo bazo préparer à venir Marie aza différente na Marthe bokese neza makasi moko aza concentré na bétude na ye mosusu kuna concentré na couloir na bamasta na bagenda azwa fimbu mama siliki mais lelo totala nzela ya moko na nzela ya mosusu suka nango moko akolela moko akosepela voilà lisolo oyo etalisi biso ndenge nini éducation bana eza fragile eza précieuse mais keba zela nanu yo zela nanu makabi ezali awa mama bonjour eloko nini ezali awa mama mama bonjour ye azosunga ngai mpona kosala compétition yo komolo nani kutu yo soki nani babengaka yo bima lopango na biso sikoyo bima nalobi kende bima koloba na ngai mama te bima nalobi bima ndako na ngai bima kende mama yim teki kosunga ngai vraiment kamonoko na yo silence bien professeur Marie okomi des élèves awa yo mtosalaka lisumu te oye awa kotanga obandi lisusu oso obandi lisusu obandi siko okomilakisaka mwana malamu comme ça papa aya mona yo andima yo si mama sabima mwana mabe atangaka te bon yo tole kutu yo pokende te libanda balabala bamona ndenge ozotanga ozosala barécitation na badicté kota na kati kuna sokolelanga nzungu kuna na cuisine bandeko toyebaka mama boyaka oyo mpona batela oyo andimaka mari te ata na bamayele oyo aza nango na kelasi mama keba mwana kokola alanda yo te mpo soki alandi yo akoboma foye na ye pe exemple eutaka na baboti bana balandaka me tala makambo tozomona na filme na biso ye moko mama akaboli alingaka oyo te na mabe na ye abombaka ye Marthe akei wapi na uniforme bake na bango wenze balar bazwaka na bagenda bakotelaka ngo wenze basomba bambati babodi basomba bakrepe basomba nyonso balingi mpo balobi baza ba jeune fille
esengeli basalama bake na wenze bakimi classe ntango bakoloba babeta fimbu mama akoloba susu akokotela ye. Marie lipasa ya Marthe lisolo ya Marthe na Marie bana kelasi l'air à classe bango baza na marché siko tosumba nini kosuka nango totamboli bana tongo tala tosumbaka tozonga classe ko kanga munoko na yo kanga munoko siko na classe ngo kesa nini pona ngako na minute oko nasombi eloko nanga nasombi bodi nanga tofanditi soko tsangelo ko somba vana na yo zoba pozolo ba wana I don't even like this place. Esiko ko tuna lingango te toke na ngambo wana. Tende batu nyonso batali biso bazomona biso bamona biso to sérieux te baso bakeba na classe bo baba kimi Amanda Cindy Marthe bino bosa nina vraiment na balera classe bino bosa libanda madame na bango pa lekaki ba côté wana azwi bango na nzela yango vraiment na ba uniforme bokoti wenzi ba misusu bazotanga qu'est-ce que c'est? Tanti. Bon, si vous avez un logo, tous pour de la uniforme. Mbalamoko besoin en école. Tout de suite, rentrez à l'école. Hey, rentrez à l'école. Bandeko Sakabo et Libabe pe madame Alekin Zelawan. Soki bazongi to c'est la sanction. Pour Ebi Karaté. Mosusu concentré na compétition bapesi yemo akosala ngombangu na dicté akosala ngombangu abada kwepele yango mwana mwasi aza kosentraîner bangwana ba oyo balobaka na mokili qui se ressemble s'assemble za solo bana mayele bakenda kwena bango bana zoba oyo balukaka pe ba gender na kwena bango D-R-A-K-I-S. Stop. You failed it already. Should be C-H, not K. Nice. Eh? Lisolo bande kotomoni. C-H, not K. Destin ba mapasa ikokana kate. Elongi moko. Nzoto ndenge moko. Ata kutelobeli moko. Mais ba destin na bango jamais kokana. Voilà motona moto ayaka na objectif nzamba sala pona ye. Esengel toye baka. Nyonso tokosala ezala lié na objectif moko oyo nzamba pesa. Likabo ezalaka kasi toye baka ngote. Marie makasi na ba préparation. Tala nalobaki makambo oyo esi toyokanaki oyo nyonso tokokanga aza na wenze to libanda ya kelasi pendant les heures de cours akozwa etumbu na ye. Bon sikoyo tobima te tosoma mwa eloko na biso kaka moloko na yo okanisi sikoyo oza eloko koloba soki nayoki kaka liloba na monoko na yo tala yo kende obengelanga mesokito. Bazue tumbo la bango. Allez, bisous, fukama. À genoux. Soki na silisili kam na bino. Tala coming to school tomorrow. Lobby, bogoya lobby na ba parents na bino. Oye classe. Oke ko defa tata na nzela. To mama na nzela osambwe. Merci parce que na yebi ba parents na bino na bilongi. Yo sindi ko to ko sangati. Na ko benga papa nonga moko. Toma maboko. Voilà, moi na teti azwaka fimbu. Na bengi sio awa na informé oke lipasa na yo na baninga na ye bakangi bango lelo na clair moko na ba wenze sikoyo ta ndenge bazwi fimbu kasi nalobeli bango baya na ba parents na bango lobi. Alors informer papa na o makambo na lobi. Boy monsieur na koyebisa ye Martha Sambo lisusu mbaloyo babongisa susu fimbo monene akokufa penzala matoyi mangongi. Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Okobika tango molai na mabele.
siko na soki baparent na nga bayoka boye nakufi te Cindy za na kimia za posé baparent na yo baosala rien tala ebe directeur na biso pe alekisi na minute ona tala As for me, mpo na nga kutu I'll go inform my mom. nakoyebisaka mama ayaka na ekole I know that she go fit protect me from that wicked nalingi principal. aya kolobela kaka mpo talaka badirecteur na biso nde bakomi lipasa na yo kuta ayeba te soki ayebi akoyebisa papa na bino I don't know my problem. c'est ça mon problème oh. I told you. nalobelaki bino bana basi oyo After break. tala tokende te na récréation bolingi te tobimi bakangi biso siko tala nde tokomi Cindy Don't worry yourself. koyoka mawa te Your papa no go do you papa na anything. yo kosala mabe te But kasi if to say that I was soki principal, olobi yango your papa, kasi na I for call one Directeur man oyo. to present your papa. ndenge ayebi baparent na biso na elongi Cindy. Cindy No pray. No just pray. To Say, sambela make kaka, them eh? expel us from school. tala Because balongola they biso do. na ekole te And pardon trouble dey enter. soki kaka tolongo susu ekole tobebi susu masolo Who dey do? They don't expel us. ça va bakolongola biso te makambo eza yango déjà posé bana yango babangana na bango te punition eloko pamba mokolo moko epa banani oyo le même jour papa bonjour ma fille ozongi nazongi papa But my man papa said, bongo mama azali No, te she's not aza yet te back. nano azongi I te just came in now. nga I was nakotika thinking. siko ndeni ni classe bien Papa, how's your floating? Oh, oyebi it was ndeni okay. bilei Go and change and check sa balongola if there's bilamba food in the house, tala so soki you bilei can eza na yo two of us to eat together. bilei eza kuna na cuisine Papa, papa the principal told me that she directeur told ayebisaki my nga son nalobela yo that keno he needs your presence in his esengeli yo office. kende na biro lobi abengisi yo kuna This one, the principal wants likamba to see directeur me oyo amona nga something. susu I na hope your ekole sister ndeko is na not mwasi committed ye te one moto asali time. mbeba to likambo kuna Well, bon she and her friends were going ye to the market. na baninga na ye bakangi bango na wenze pendant ke tozali na But cour according to what the principal me na ndenge told oyo me, directeur he was alobi already full of esi them. bazwi fimbu na ekole Just want to see. me azaka na posa okende bomonana Ma- mart Anyway, bon likambo she'll te come and meet me akoya this komona nga na afternoon. ndako oyo lelo ça va na ke changer ye pa bombi te alobi papa lisolo yamba kombo mart batangi yango tozela ntango akoya makambo eyinda That man is stupid. moto yango aza zoba directeur na bino wana ayebi te mosala nini oyo Forgive you and your friends. abetibeti bino bafimbu na baninga na yo courage mpe ngai nakende sur l'école lobi nakokende akoyeba ngai mama nayebisi yo Mama, you needed to falo see fois this man was ndenge smoking moto that azobeta cigarette. ngai I think I'm wrong. fimbu na baninga ndeti bamiyibi bakangi na butu I think I'm cheating. tala nakolongolo kuta ekole wana boni boyeko ochange na ekole He is not aware that when ayebi te koza mwasi he flogged you, abeti yo bafimbu boye lokola moyibi he flogged his own children like that. Eh. Look at the for siko wicked though. yango abetaka bato fimbu boye If not for the fact Oui, bien. that I want you to start your business again, soki I will use the money and change school. so ezalaka keno nasoka mbongo na ngai te napesaka yo mpo na bafere mama nde nazwi na ngai mbongo yango nakomi na ekole mosusu Okay. When you said tala I eat your food, kende na kasi I know lia I don't have money. osisi kolia There's no one will play with yeba my only child. baosaka na mwana nga te ate nazanga na nga mbongo Forgive me. aye na ndako bete lisolo olie mpe mama tuna bosali nini mama atombokeli directeur oh qu'est-ce que c'est voilà tomoni epai ya bamarte na bamari papa vandi na mari pembeni Father, papa bonjour mwana oyo Finally, you are back. finalement ozongi ndako fukama wana fukama nalobi fukama What do you now? nasali suni nango Every papa time tells man down. mbala mona yeka bona fukama oyebi te mambo osali obosani papa limbisanga kasi papa Papa, please take it. malembe papa doucement te I will not leave her alone. nakotike kimia te mitala nanu vraiment mitala nanu eloko nini ezwi yo ko marte You just want to sikoyo do olingi something osala inutile na vie Be with you today. nakosuki so lelo Please let her papa rest. tika ye You know pardon she has oyebi ke nanu alie te aza na not- nzala Yeah, Mary. tala yo Mary. sainte Who marie go punish you? nzambe Say you apesi know. tumbu Who go punish tala you? oyebi Why ka you mambo go osali punish ngai you? Show your tala parents now. ozokelanga You mapwani tell Papa Sabami Abi. You want ozobetela some papa good Abi? makambo You na want ngai some good masolo na news? ngai mpo bima mona malamu Was she the one Kanga. that asked you to disturb me? yo ye nde moto ayebisaki okende kochange bizaleli na ekole obebisa Please don't mind her. kolanda te papa Mary, marie give me my change. zwelanga fimbu na ngai kende zwelanga fimbu wana
na sambo sai na ministre oyo azokanga te Mathieu Mangongi boy Martha Fukami azozela fimbo ya tata na bango très fâché. Bandeko lisolongo zokoba zelango na deuxième partie tolobi Marthe na Marie masolo na kati ya libota moko bandima mosusu babeta fimbu baboti bakabwana mbanu à suivre prochainement.